Constant Mutamba. Alors, nazu ba appel ebele, bandeko ebele, bazo ko benga biso pona koluka koyeba dossier ya Constant Mutamba ekomi na niveau nini. Est-ce que ba libérer Constant Mutamba to ba libérer Constant Mutamba te? Voilà, ezali parmi ba question o tozali kozwa na privé pona likambo ya Constant Mutamba. La famille, bonjour à tous. Lelo na ko répondre vraiment na ba question na bino nyonso, ba message na bino nyonso oyo tozwi na privé concernant procès ya lobby, bato ebele bazoyeba te Mutamba aza libéré to aza libéré te. Alors lelo vraiment tozopesa ba réponse na ba question na bino nyonso. Voilà, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandaka biso, bonjour, bonsoir. Car en Rabino, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. La famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez biso na Messenger. Lelo toyeli bino situation moko, toyeli bino dossier moko, toyeli bino likambu moko, oyo tozali ebele ya koyeba dossier ya Constant Mutamba. Alors lobi batu bamonaki Mutamba nasi bozomona ba video na tie ezoleka mopanzi, batu bamonaki Mutamba, peuple congolais, population tozalaki vraiment na esengo mingi ya komona Constant Mutamba o tozalaki ko douter o bandeko ebele bazalaki ko douter koluka koyeba est-ce que Constant Mutamba il est toujours en vie to aza na bomoite. Ezalaki likambu oyo ebandaki kotungisa peuple congolais, ebandaki vraiment kotungisa ba congolais parce que depuis bakanga Mutamba ti bakenda na Mutamba totikala koyeba lisusu te, azali wapi totikala komona ye lisusu te. Ba photo yaki kobima ebele Mutamba na hôpital, basango bimaki ebele ezalaki vraiment na bandeko ebele o bazaki kokanisa lokola ke Mutamba aza lisusu na bomoite. Bandeko ebele babandaki kokanisa bongo, bandeko ebele babandaki kobule lokola Mutamba asi akufa. Alors lobi ndenge bato bamonaki Mutamba, peuple congolais nyonso azalaki na esengo komona Mutamba lolenge tomonaki ye azalaki vraiment na santé na ye, azalaki na ye malgré maladie mais azalaki ya kokonda te par rapport ya mikolo oyo eleki. Bandeko ebele bazaki na inquiétude parce que les jours o bazwaka Mutamba, o balongolaka Mutamba na Ipekini po bamema Mutamba na hôpital, eza les jours oyo peuple congolais, ba jeune congolais ebele bazalaki wana kolongola ambulance oyo ezaki na Mutamba elongolaki ye depuis na Ipekini ememaki ye na hôpital privé epai wapi oyo Constant Mutamba azalaki kozwa basoin. Message eutaki epai ya mwasi ya Constant Mutamba abandaki kosolola na bato internet, tomonaki yango bato internet bazaki kosolola na mwasi ya Constant Mutamba, naza sur bao balandaka émission na biso tozalaki toujours koyaka ko explikaka bino pona nini Constant Mutamba bazolinga te mwasi na ya kota esika azali, pona nini ceci cela, en tout cas tozalaki wana pona koya na ba nouvelle, pona koya ko expliquer lolenge nini oyo balingaki te Mutamba mwasi na ye akota esika azalaki. Tango bayaki komona ke Mutamba komaki na baeta moko critique, Mutamba komaki na baeta oyo fallait pas akoma nango, en ce moment là nde bayaki ko libérer Constant Mutamba bamema ye na hôpital po akende kolandela ba soin oyo ezali approprié pona ye. Voilà, après bayaki kobimisa ye tango bakendaki na ye na hôpital wana tozalaki lisusu na suite te. Naza si bomonaki ba live bato bamataki na ba panel, ba live esalemaki ebele, bato vraiment bazaki na ba panel pona kolobela yango, bandeko bazaki kokanisa ke Mutamba aza lisusu na bomoite, bomonaki lolenge tolelaki biso nyonso na ba panel, tomonaki même patriote na biso ya makasi na kombo ya Danono ayaki pe kolela na live pona koloba ke tozoyeba te soki Mutamba kufi to te. E tokumisi nzambe komona lisusu Constant Mutamba ndenge tomonaki ye lobi atambolaki na makolo na ye inde ti aye na procès ya Frivao oyo ezalaki lobi. En tout cas tokumisaki nzambe pona yango na tina ya kotalisa na bandeko to pe na koyeba ke Constant Mutamba azali lisusu na bomoi, azali ya kokufa te. Voilà.
ezalaki message oyo bandeko ebele basepelaki vraiment kolanda, bandeko ebele bazalaki na esengo ya komona Constant Mutamba na baeta wana. Alors oyo ezoconcerne libération ya Mutamba. La famille bandeko nanga Mutamba ayaki procès, ayaki ko répondre na procès na ye, elingi koloba te ke Mutamba aza libéré. Bandeko nanga tozala na confusion te, toza toujours kobunda po na libération ya Mutamba. Alors tozala na confusion te entre biso na biso. Na si bomoni video na tieli bino Mutamba ndenga zo kita na ambulance oyo yaki na ye. Bayaki na ye na ambulance pourquoi? Bayaki na ye na ambulance pour santé na ye bazolandela yango. Mutamba azali mutu o tension na ye balandelaka yango 10 jours au jour, heure na heure, ngonga na ngonga, balandelaka tension na ye de temps en temps, bazolandela ye yango bomoni azalaki na appareil ya tensiomètre na ye, azalaki pe na appareil mususu na kati ya nzoto oyo ezolakisa tension emati, tension ekiti, soki tension, soki mwa faux pas moko na tension, bomona appareil wana ekomi kosone elingo lakisa ke tension na ye ebouge. Alors azalaki na appareil wana na kati ya nzoto na ye. Pour ce qui concerne la libération, en tout cas Mutamba jusqu'à présent azali libéré te. Mutamba ayaki po a répondre na procès na ye et puis bazongisaki ye epai wapi oyo ye azalaka. Pona epai Mutamba azalaka na hôpital, Mutamba azalaka na résidence surveillée, Mutamba azalaka epai na ye, Mutamba azalaka wapi. Voilà réponse yango yo tozopesa bino. La famille, aimez vidéo, au s'abonner, au commenter, au liker. Ceux qui n'ont s'abonner na page na biso te, en tout cas place ya malamu ya ko s'abonner yango awa tolobelaka tout sauf rien. Voilà, to sala ba analyse concernant ce qui se passe na mboka na biso, tout ça la vraiment ba analyse na biso ya malamu, tolobelaka politique, tolobelaka théâtre, tolobelaka musique et puis tolobelaka football. Donc tolobelaka makambu nyonso o ezali ko se passer na communauté na biso. Alors ceux qui okutani na vidéo na biso na mokolo lelo oza na place ya malamu ya ko s'abonner po awa tofingaka te. En tout cas tofingaka te, tosalaka ba analyse na biso na mayele nyonso ba o ba s'abonner déjà awa depuis kala bayebi. Alors abonnez-vous. Quand vous abonnez, activez la cloche des notifications. Donc, activez la cloche des notifications pour que prochainement, tant que tu na ba analyse na biso, olanda biso, esika nyonso okozala yango tolobaka, tant que s'abonner, activez l'engaka kuna cloche des notifications. Voilà la famille, dossier Mutamba. Tozo continuer pour na kopesa bino ba information na biso, kaka ndenge toyaki liboso na bino. Mutamba azali libéré te, Mutamba bazali na ye toujours na maboko. Azali kosamba lobi ezalaki le 13, lobi ezalaki procès na ye Frivao batalisaki biso balobaki ke lobi elingaki ezala procès moko o elingaki ozala ouverte o batu nyonso balingaki bakota balanda procès. Mais tangu toko voilà, pona o etali libération ya Constant Mutamba. Lobi ezalaki procès na ye kuna na cour de cassation. Tant tozalaki na cour de cassation, bayebisaki biso ke dossier na ye ya suka e ozala bongo le 13 pour que bazwa fin, ba mettre fin na likambo yango. Balobaki pe lisusu ke bako permettre bandeko nyonso bakota o aza na posa tala procès akokota atala lolenge procès ezoleka. Mais kokoma tokomaki na cour de cassation, balobaki ke non, dossier wana bato moye bakota ezali te, ezali dossier moko privé nde bomoni ke Constant Mutamba kotaki na quelques personnes et puis bato tout o bayaki po ba soutenir Constant Mutamba batikalaki bongo libanda bakotaki na kati te. La famille eye kosala ke kokota o bango bakotaki, en tout cas bazwaki quelques minutes, bazwaki vraiment quelques minutes, bayoki o Mutamba yebisaki bango, bayoki o mwana mboka Constant Mutamba asambaki, en tout cas asambaki kitoko makasi. Alors, tina moya lelo Constant Mutamba asambaki bayokaki penza o Constant Mutamba lobi bino moko boyebi première dossier à Frivao, première procès Constant Mutamba ayaki te.
alors tangu autaki koya bayoki mwana mboka, bayoki mayele, bayoki oyo ye alobaki na otikela bino mwa video moko bolanda mukie, bayoki penza Constant Mutamba ndenge asambaki. Alors bamemi procès yango ti le 27 juillet nde bako clôturer procès ya Frivao, dossier oyo ezo concerné Constant Mutamba. Alors la famille bazongaki na Constant Mutamba na esika oyo azalaka résidence surveillée topé hôpital ezali esika oyo jusqu'à présent toyebaka te epai wapi oyo bamemaka ye epai wapi oyo azalaka, mais nakoyebisa bino ke Constant Mutamba batia ye azalaka na prison te. Donc mpona bato bakanisaka ke non Constant Mutamba aza na prison, bazonyokola ye, bazobeta ye, bazosala ye boye. Non, Constant Mutamba azalaka na prison te, kolongwa na ye na Ipekin akendaka hôpital. Tango ake hôpital pona ba traitement pona ba soin jusqu'à présent toyebaka te bazongisa ye na Ipekin to azalaka kaka na hôpital. Mais tango ayaki tomonaki ambulance nde eyaki na ye, donc ezolakisa biso ke non Constant Mutamba jusqu'à présent azalaka kaka na hôpital po tomonaki ambulance eyaki na ye. Soki na hôpital te, c'est-à-dire azali na résidence moko surveillée oyo ezali malamu. En tout cas bana ya mboka to continuer kobunda, ba jeune to telema to continuer kobunda pona libération ya mwana mboka Constant Mutamba. Le 27 juillet ezali bongo procès Mutamba akokende lisusu kosamba na cour de cassation. Alors tozali kobengisa bana ya mboka nyoso, tozali na posa ya ba congolais, ba kongomani, tozali na posa ya ba étudiant, tozali na posa ya batutu ba jeune tout o bosutenaka jeunesse congolais to la mukato telema pona procès ya Constant Mutamba. En tout cas tolingi cette fois-ci tango bazoya na Mutamba jour yango tolingi vraiment ezala grand libération ya Constant Mutamba. Toza na posa te le 27 tango bakoya na Mutamba bazongisa ye lisusu kuna na ambulance bakende na ye lisusu. Alors toza na posa vraiment soki baye na Mutamba ba libérer ye makambo nyonso esila kaka le même jour pour na procès Frivao. En tout cas posa na biso ezali procès Frivao et libérer Mutamba na dossier na bango Mutamba azala lisusu te. Yango wana ezali message na yelaki bandeko na biso ba obozaki kotunanga concernant makambo elekaki lobi. Yango wana na pesi bino message tosalaki live moko na journée à lobby. En tout cas ceux qui oza na poso tala lolenge makambo yango elekelaki kota na ba video na biso ya live kote sika bakomi live landa live tosalaki lobi pona koluka koyeba ndenge procès yango ekendelaki. En tout cas merci beaucoup na bandeko bokomelaka biso ba oyo bobengaka biso ba oyo vraiment botiaka biso na motema pona koluka koyeba ba information surtout oyo ezotala makambo ya mboka na biso. Peuple congolais tozo continuer kobunda pona mboka na biso. Sans plus tarder la famille naotikela bino tolanda mwa video moko ya mukie toyoka eloko nini oyo bandeko balobi concernant journée oyo elekaki lobi pona Constant Mutamba. Nzamba lola pambola bino bandeko bolandaka biso, sunga biso na ba abonnement, sunga biso na ba j'aime. Quand vous abonnez, activez surtout la cloche des notifications. Alors tolanda vidéo, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Papa,
5e président c'est Moutamba ezali en Binanga na fini Moutouté na manqué Moutouté pour moi 5e président de la République démocratique du Congo c'est Maître Constant Moutamba Nkrumah. Quelqu'un qui vient comme ça. C'est comme ça que vous accordez beaucoup d'importance aux politiques. Je suis là, commandant. Oui. C'est le moment de libérer Constant Moutamba puisqu'il est innocent. Il n'a rien détourné. Même $1, l'État n'a jamais été détourné. Notre justice a intérêt, doit impérativement libérer l'honorable Constant Moutamba puisqu'il n'a pas volé ni $1, ni encore un franc. En tout cas, avec ce que nous constatons aujourd'hui, c'est justement une cabale politique, un acharnement politique. Aujourd'hui, la justice est transformée en instrument de règlement de comptes faits politiques au service d'un groupe d'individus sans vision politique claire pour notre pays. Alors nous ne pouvons pas laisser ce pouvoir continuer comme ça. Alors, nous devons libérer Constant Moutamba puisque le Congolais, l'islam est Constant Moutamba. Libérez Moutamba, Aïbé le côté. Libérez Moutamba, Aïbé le côté. Libérez.
Les j'aime. Nous sommes en direct de la Cour de cassation. La police refuse de faire entrer la population pour suivre le procès en direct. Une audience qui devrait être publique, maintenant c'est privé. Ah oui. S'il n'y a pas de question de partisans, c'est le peuple congolais qui réclame la libération. toyebi ke baza koneutralize ye po osala mosala malamu oyo biso tozozele mpo bamikolo bango bakoki kosala te lokola mokolo osala yango mpona moto osala yango dilepaso nde baluki baneutralize ye mpo bango batikala na ndenge moto mesana mela mito toloba yango bozi balike baolemba balikoso mutamba asaleloko mesabasanelo bayebisa biso aza mpe motu akosala mpe erreur balakisa biso erreur oyo asali eza nini mais nateke lelo babengisi ye longi babengisi ye tozoya mais eloko yango basali tozoyeba bango finalement eza nini yango lelo toya balibere ye akontinue kosala mosala na ye bakobatela bagene mpo bamikolo bayeli kobatela bagene te Bon, yoka. Au moins, nous sommes dépendre la présidente de la République. Dans le bataillon journaliste, au Tchanga piège. Donc, il faut que le président de la République, justice. Soyons tout le monde qui est le président de la République. Mais je me rappelle nous voyons toujours politique irrationnelle. C'est parce que tenir compte, il y a un certain groupe de gens qui ont joué en otage. Congo Mobimba et comme Yabango. C'est que Bango va l'ingarater, va l'ingarater toujours ces gens-là, on va avoir une bonne idée pour que l'avancement est mauvais mondial. Alors, tout ce qui est à la population sur ce monde-là, que ça la mobilité, nous y a la libération de mettre Constant Mutamba. Parce que nous réalisons jusqu'à présent que Constant Mutamba est innocent. Parce que ceux qui sont dans le procès, le cas de cela, au monde à beauté, nous sommes en prison. Au moins, on va procéder par assistance à vous exalter. C'est que nous avons réalisé que notre guide idéologique à ça, innocent. Nous demandons seulement la libération sans condition de notre autorité morale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez eu l'accès dans la salle? Pardon? Vous autorisez d'accéder dans la salle? Bon, il y a quelques gens qui sont entrés déjà avant de prévenir, mais nous, qui sommes venus en retard. Nous sommes là. Et... Non, nous ne sommes pas frustrés. Moutaza Fousso à Ibi. Biso to ibe lo kwa mokote biso to sale lo côté to bomi ekolote to ibi to buki kesa l'état fini donc ayi pe mo konza mboka te nous sommes pas frustrés nous sommes la kaka na
reboisement pire et simple et bon, la salle est trop petite. Il y a un monde de non, Batouazali. Il faut que avant, au moins, on avait Batouazali. Mais pour l'instant, la salle est pleine. Leur patron, leur comité moral. Donc, tout le monde est pour nous taboler. Procès et ça la marana na ba juge na ba avocat biso toza ba avocat te totangi mibeko te ba yi mibeko nde ba accompagner l'autorité morale pour la défendre pour la kopesa preuve kazali ne ça pas ça ne plus ça mota bayi ba voilà maître botona zali moko tomoni no boye mais botomoni ba drapeau te donc nojek botikela on nga ba mettre doli to meni parce que boye ata drapeau nojek ezaki botikeli nani Maître Doli. Comment on écoute au Canada et vanité. Non, je suis là. Alors, il y a beaucoup d'imposteurs. Les imposteurs envahissent le pays pendant 18 ans. Donc, Azali Nenge Morona mais Bazala Baba n'a pas gâté. Donc il y a plus à aller un imposteur. C'est un imposteur. Donc on ne peut pas parler de nos gens qui mettent comme ça Moutamba. Oh, ils ont un mot qu'on a mondo. Et puis autant que tu dis non, ils viva Constant Moutamba, autorité morale. Constant Moutamba, Yayo, Yaga, Yagiso, libérez Moutamba. Partagez, likez, tapez l'écran. En direct, il y a toujours des cassations, procès Constant Moutamba. On a habitué. Quand vous menez, on va dire 1000 dollars au policier, on va dire 1000 dollars au WANA. Mais quand vous dites que vous avez un peu de WANA, vous avez parti à l'intérieur, vous avez parti à ma cadre. Donc on sait gérer notre masse. Il n'y a rien. C'est un innocent, il n'aura rien. Les maîtres viennent déjà de Monsieur le directeur Moutambiste. Oui, bonjour Ndeko, bonjour Ndeko. Bonne nuit, santé, vous allez bien? Vous allez mal à moi, vous allez espérer que vous allez mal à moi. Pambate mon anda kusoki papa na azobela mwana kozala malamu te donc naza malamu mingi te mais quand même nzamba tambusi biso to komiti na kati esika oyo voilà comment on a dit pour accompagner le président Constant Moutamba à la cour de cassation alors bah sentiment la bino ezala ndenge comment on a président la bino azali en vie bah sentiment la bino ezala ndenge non eloko liboso état que monsieur le directeur na komisi na nzambe Pambate, ils ont des politiciens qui ont babimate. Ils ont des politiciens qui ont à Koufi na kati ya prison. To pas Koufi na kati ya hôpital. Mais loko biso to se peine na makasi. Pambate, Nzambe apesi Moutamba souffle de vie ti na ngai lelo. Puis à continuer toujours qu'on pèse souffle de vie.
soki nzambe alingi mutamba te mais oyo tozotomona mutamba na procès oyo procès de la honte oui te naloloba ti natika voilà mais nalingi tomona mutamba na procès de la honte oyo te mais eloko liboso nakumisina nzambe abateli mutamba ntango ate mutamba azwa plus de 7 poison akufaka te. C'est pour ça que Mutamba envoyé de Dieu. C'est un immortel en politique. C'est un immortel en politique. Pambate, là, tu me suis battu avec le projet, il besoin de Koufi, il y a Koufi, il y a Koufi, il y a 4 Koufi. Mais Mutamba dit plus de 7 points Koufi. Il y a raté, personnel, mais il y a un cabinet, personnel, pas la mission. Donc ça veut dire, Mutamba Katinaye, Azali envoyé de Dieu. Et Azali parmi Batu, on va diriger Mboka na biso. 5e président c'est Mutamba. Bakitaba Matayangon. Maman, na lobi boyi. 5e président c'est Mutamba. Ezali en Binanga. Na fini Moutouté, na manqué Moutouté. Pour moi, 5e président de la République démocratique du Congo, c'est Maître Constant Mutamba Nkoumba. Vous pensez que la baptisation qui peut permettre Moutou Oyo Azali envoyé de Dieu na politique. Bande kolanga. Bino mokanisi na makambo nyonso eleki. Bamemo bazali ebele. Eza ba to mususu bazoli batisi ko bazali libanda. Bino to na pas volé. Mutu ayibi. Akenda na mbongeti. Mungu ezala. Comment que pesa rapport na ye. Même elle a témoigné, c'est que mbongo ezali. Et donc biso to moni passe état que peuple congolais ezali muni. Mutu état de santé na ezali na ndenge longo banité. Santé ya Mutamba ezali mabe. Toi qui n'est pas toujours le pays. Mutamba c'est un Congolais. Mutamba c'est un Congolais. Mais Mutamba travaille pour la République. Mutamba muto les autres de mon Kabila comme du poids. C'est grâce à Mutamba. C'est Mutamba qui a fait poursuivre Joseph Kabila politique en Amérique. Abdoni Bandeko la maison. C'est Mutamba. C'est Mutamba qui a condamné Zanga, condamné à mort. Bandeko Langai. À un moment donné, la politique a deux poids de mesures. Politique, il y a deux poids de mesures. À un moment donné, il faut que la carrière Bandeko Langai. Nous tous nous sommes à la place. Nous Mutamba Saïe, ma belle, on veut mériter mieux sur eux. Oui, tu vois idée. Le cas de Nibé pour tentative de détournement. Mutamba détournement, tentative de détournement. Ils ont un réseau mafieux, ils ont un réseau qui va créer, ils vont créer. Tant que moi, le bali, Banda Congo, la mission Banda. Là, je vous dis la vérité. Je vais maintenant couper. Banda Congo, Banda. Mutamba travailler dans le ministère de la Justice Koleka. Tous les ministres de la Justice Koleka. Vrai ou faux? On a pas évoqué, quand même une année, 8 mois et demi. T'as la réforme dans le domaine de la politique. T'as la réforme dans le domaine de la justice. T'as la comment Mutamba Sali. Mutamba Sali, ici, le bon, le mutu, un bon. Mais le lot, c'est la justice, c'est un bon cannabis. À ça, la moussa, il y a un dengue et un bani. Peut-être que c'est un Fati Beto Moukontombolo. Mokonzi Mboka. Fati Beto Moukontombolo. Fati Beto Moukontombolo avec beaucoup de respect. Tata Mokonzi Kolo, s'il vous plaît, je vais dire à Moutamba. Parce que Moutamba est parmi les piliers. Parmi les piliers, on va mourir les maillots. Parmi les piliers, on va mourir les maillots de la gouvernance numéro 1. Parmi les piliers, on va mourir les maillots. Si on a pilier bateau, on va se mettre à la raille. Moi, deux personnes vont mourir les maillots qu'on est comme Moutamba. Donc ça veut dire que l'autre, tout ça, la casse à coup de cassation, tout ça, c'est là. Et bien là, tout le monde a santé qui te côté, la santé à Moutamba. Les alliés santé à Moutamba, les alliés santé à Moutamba, on a la place, il y a passe. Les alliés tigaï, les alliés de Moutébou. Nous sommes été plusieurs matins, nous avons comme un mabou. Nous avons comme un mabou, nous avons comme un mounet, nous avons comme un mounet. Donc ça veut dire, on a les alliés santé, la yété. Bien santé, les alliés de Moutébou, la Libanda. Mais le lot, moi, na nojek bozali se reprocher na eloko moko te parmi accusation oyo sur la justice azali ko maintenir jusqu'à présent na mboka Constant Mutamba na bloc. Non, jusqu'à maintenant na zone monopole ya makambo ya nojek te pour na makambo ya dossier. Voilà, parce que ezali